Sauf que Mingue a chanté parmi chanter en boucle parce qu'il habite dans Wingé. Ça s'appelle te. C'est beau bien la série qui n'a. Ah, Nzambe. En fait, ils ont bien été. Non, ça s'appelle beau bien la série qui n'a. Beau bien la trésor ngando. Beau bien la nikens bayaka. Parce que il demande eh. Beau bien la dimento mais maintenant la polémique on a chronique non. Tu vois la polémique. Tu obtenu une question à répondre. Adolphe Dominguez a reconnu comme chanteur. Solo la vérité. Écoute, na bakoko na ba génération bakoko na biso. Bana to boti na bakoko. Génération berceau ba mabe hein. Donc génération berceau na bakoko ya wera beaucoup plus. Bakoko ya wera, bana wera. Bana wera. Na bana biso, na bakoko na biso. Ba on ba osumba biye mabe hein. Bazo somba mabe lokola siko les 13. Bietri na biso forma les 13. Forma lobby. Donc les forma les 13. Donc les 13 on a biso nyon so muta ratete to kuta na Finac na génération berceau na bakoko na biso poto zo ba billet ezala te ndenge ezala ki na Adidas Arena ndenge ezala na Adidas Arena Grand Paris. Arena Grand Paris. Et comment te ke o ma Claudine billet les jours china on zo billet wapi somba billet na yo bomba. Solo la vérité. Bandaka biso beto futa ba misi c'est pour ba yemba biso mais tant to koma lelo famille nga po ba yemba lelo comme automatique lem suna yeba ka ka maki na to ki kuna ba bwa ki o mena yebi na ngati et comme automatique pour na ni pour na ça la kombo na nga ozo mo to yeda ba misi pe ba yeda biso ozo comprendre ba misi ba yeda biso pe to yeda bango ba misi ba yeda biso par rapport ba kombo na biso ba tombola ngo monde entier. Le makinoa par rapport à l'emsuli kamwe zala qui donc par rapport à communauté ba fungo lioje. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Après avoir enflammé la scène musicale de Paris avec un concert légendaire, Héritier Wata revient pour un show encore plus grandiose. Le 24 mai 2025. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris. Des hits incontournables, une ambiance électrique et une connexion unique avec son public. Le 24 mai 2025, rendez-vous au mythique Dôme de Paris, Palais des Sports. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris, le 24 mai 2025. Les places sont limitées. Réservez maintenant. Bienvenue dans votre émission Fauteuil jaune. Fidèle internauteur, bonjour, bonsoir, merci pour la confiance, la considération. Bonsoir, Labisso, Bozébélé, Botalabisso à travers le monde, à travers notre chaîne YouTube. Sur la Vérité Studio, chaîne YouTube, Oyoto, le Rabino, Vérité en face, comme d'habitude. Vous savez, Bino, vous avez la société, vous hésitez, contactez Bisso pour la promotion, vous avez un concert, vous avez un album, vous avez un restaurant, vous hésitez, vous avez un single, vous avez tout épais, contactez Bisso pour tout le monde. Tu fais des bino banamboka, namambo tout beau ça là. Nous tout travail avec artistes et musiciens. Oyo, tout en a bang. Tout en a concert ébé na poto, tout en a événement belé, na kat na poto. Oyo, bonga ma petit à petit pour la microzoya, ba concert vraiment eza ébélé. Na habité la régie, les rois de la forêt oué en sorte 18 octobre na kat Salida Sarina. S'il vous plaît. Billetterie est déjà ouvert. Les gens dans basumbi billetté, bosumba billet parce que ba billet quoi aussi là yosuité. C'est-à-dire billetterie est ouvert pour l'Adidas Arena. Les rois de la forêt à Chedat kuna 9000 places. Donc les gens sont en musique congolais, amoureux bonne musique. Ba fan ya maison mère, bo sumba billetterie est déjà ouvert s'il vous plaît. Nous avons un grand-père Bozia dans les 12 juillet dans la Suisse. C'est un retour à Suisse, nous allons bien avant pour nous jouer Lili et puis grand-père Azoya dans l'orchestre dans la Suisse pour un concert où on est dans la Suisse. Donc c'est un retour pour la Bisso. Si vous venez dans la Suisse, vous avez déjà billet pour un concert. Il y a grand-père dans la Suisse, s'il vous plaît.
Tozana sous na les padres fait réguler la chaise de nuance le 7 juin na kati à Bruxelles ING Arena le 7 juin na kati à Bruxelles tosena bandeko nyonso o botola rabiso s'il vous plaît bozwa place na bino pona le 7 juin na kati ING Arena habillé calamité aussi là soki na osomba billet s'il vous plaît zwa place na yo merci. La Pulga cause à notre héritier Watanabe dans Dôme de Paris le 24 mai dans Dôme de Paris. Nicolas Scali a autant pour un concert au donc bandeko va jouer à place s'il vous plaît bonjour à place pour un Dôme de Paris avec la Pulga héritier Watanabe. Merci na bandeko tout au bopé service confiance vous belé bopé service confiance merci Nabino merci pour vous partager vous s'abonner à la chaîne YouTube Nabino sur la Vérité Studio. Tous les sous na fauteuil jaune té, tous une émission politique sur la pour la politique. Émission itali bongo politique, tout yamba batu nyonso, ba politicien, ba combattant, ba congolais, mutu nyonso oyo azana iluku zo déranger na kata motema na il faut bimisango pour na makambo itali bongo mboka na ye to intérêt ba congolais ko hésiter te contacter biso sur zana makambo ya ba pona mboka na yo. Émission mo eza awa kumonango to solola pour la politique. Je m'excuse. Solo la pona politique et les émissions SICA où ils ont présenté par mon amboka à la connaissance de ma itali mboka na biso pe makambo itali politique nous avons sur solo la sport émission à 100% sport pour na sportif ba joueur ba boxeur ba quartier ba judoka et ça peut ezo kama ma pepa mutu ou aza pe na connaissance ya sport aza pe mon amboka tous ali chouchou na 10 mois tout avec tontine avec des connexions à moi si calamité et ben émission qui tout que zala awa na chaîne YouTube sur la vérité vous pouvez sur confiance vous pouvez nos boulot et nous serons comme d'habitude merci. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Bonjour ma Claudine Kino. Bonjour Miguel Niemba. Bonne santé maman. Santé bien par la grâce. Femme en espèce. Pourquoi bien femme en espèce? Tu as un bon na banque té. Bon na poto ba bon na banque. Oh ya solo. Na poto ba bon na banque, il y a trop de problèmes. Ah Le ouais. problème est allé belé so comme tu bon na banque au lila. Ah ouais. La banque na yo moko bien ba era batu musubi ba cha bon na banque wa so na nyongote mundela ozote. Bon, soza nyongote mundela ozote. Lokola biso pe moi makaba mike ba cantine ya bana, moi ba makaba mike ba facture. Dem so tika mbongo no mona bakangi. Donc so te webika ke na longoli mbongo nanga o etikali na ebiki na ofuta moi ba charge nanga après fili. Très bien. Balbos to embio na fauteuil jaune merci pour la confiance, la considération. Mais batu bele ba eba maman Claudine Kino oui, aza congolaise mais abotama wapi akoli wapi. Bon, ngaza congolaise na botami na ngaba. Na koli pe na ngaba. Ah ouais. Oui, tout ça na ngiringer mais papa kufaki bate kaka ndako tolongwe tokoli na ngaba. Na ngaba tant ba komi donc moi na liboso ezala kwa ba botaki nga na baleki na musu bala na na sima. Donc je suis né à ngaba grandi à ngaba. Na ngaba na avenue Manzengeli. Avenue Manzengeli mais en combien? Numéro 27. Donc bana ngaba o ba tala biso biki wana sert na biso Marc Claudine Kino. Ba ebinga ba onyoso. Ba onyoso ba ebinga. Marc Claudine Kino. Ah oui. Na poto ina ajini. Na poto na ye en tout cas nazalaka na ba 20 quelque hein. Parce qu'on a collé déjà. Très bien. Ba 20 quelque déjà. Oui, Mikili. Génération na poto eza ba mani. Non, génération nanga na kuta ba sœur ba Jeanne na kuta mère Malou. Ah ouais. Na kuta ya Pepe Akunji. Na kuta nani Jackie Sadar akina Priscelle. Na kuta Bibiane Elenge. Na kuta ya Jeanne Mukoko. Na kuta Sunani. Batu nakuta bango wana par rapport à Basser quoi. Nakuta bango. Mais est-ce que yo génération na yo ba camarade non? Bon, génération nanga tutakina ba Colette Nzongo bakutanga mais il repose un peu akufa. Bon, ba Loris pe bakuta biso, repose un peu. Bon, ba Nana pe nana toute la génération nanga
Mimi Chikefa pe bakutanga il repose en paix. Donc sœur nanga lisu ba José Congolo pe José pe na kuta bango. Bon Vivi pa kufa. Bon génération ngi belé pe ba kufa na poto génération ngi belé ba kufa. Yo poto no zali maman France Paris vraiment. Oui. Yo tambola ba mu comme ça. Non. Ngala kita na France. À France maman à Paris. Na kapenete na moi. Ah la moi. Ah oui. On a été au moins 22h. Voilà, nazo kamwa mbula nazo kamwa ndele zo silate bazo sikinga ko la voilà. Wana na kitela kala zo va 17e na brancha na Resofra. Donc bando ya poto vous allez à Paris. À Paris oui. OK. Oui, poto na komela na 17e na Resofra. Tabema papa bana ngai Maria. En face à chez Chaki wana. OK. Ah donc yum tabema poto papa bana, ils ont dit famille. Non. Papa bana mtabema na poto. Ah très bien. Papa ba Christian mtabema ngai. Ah Christian qui nous la pèse un bout. Papa ba mtabema ngai. Ah mais qui nous a la combo ya papa bien qui nous. Non, qui nous akoma papa na ngai. Ah ba Christian ba komona ba kino. Ba koma kino ba so papa na ngai. Qui nous akoma papa abotanga. Papa langa kufa tika nga na âge ya 12 ans. À 12 ans. OK. Papa langa tika nga na 12 ans. Tabokola nga grand frère na ngai et pas kufa na ye. Grand frère na tabokola ngai après bon quand ndenge ezalaka na yo za libala nzambe pamboli na epe Europe nande tofanda na bika bandiko na nga na bandavi na nga. Maman Claudine qui nous a combien de bana à peu près? Nana 8 bana. Ah 8. Combien de garçons, combien de filles? 6 garçons, 2 filles. Mais moi na moko azana kati aza ona lobi 8e nga mo vana boti 7. Ya 8e mwana eza mwana moko esala kwa na adopta. Moi na lobate mwana ya camarade nanga. Maman na ye to za vana na Saint-Ouen. To za ba voisin mon so na beti lisolem so oyoka na télé ça bien. Ça bien. Na koma mwana ngana so na âge 9 ans lelo ko 30 a 42 ans. Ah ouais. Maman na papa na kufa. Ah c'est bien, c'est bien. Nzamba opambolo. Yango moni pe nzamba zo bomba otilelo hein parce que après un peu ba koko misato. Ils a facilité pour garder surtout sur la communauté congolaise. Ah c'est bien. Nickel. Mais na milieu musique ezaki facile ba parents ba ndeko ba grand frère ba permettre que yo ba délégation contre la musique. Bon, na milieu musique ezalaki vraiment pour na kota ngo ezali facilité. En plus bon Miguel wala ekomi vie privée to solo comme susu. Ezali facile. Na biki spécial. Mais quand même, on a combat la communauté congolaise. Non, ils allaient faciliter. Ata pour accepter ta famille, ata ni pour na koma na kota la milieu musique ils allaient passer pour biso déjà famille na biso. To zaki trop bayana biso baza trop logique. To tangi trop. Baza trop logique bayana nga. Tant ba yoki ba komo yemba nga. Ba mona lokola ndeni yo komo na ngama musique boye. Après acceptaki ya mouvement mais ça est facilité ba komo benga ngo toyokyo ba yembi yo na nzembo boye toyokyo boye na otuna ngana zo kipe bango après comment kende après bon accepte. Mais intérêt nango mona nini na milieu musique ndo za mwasi na milieu en tout cas na milieu musique et fungola na nini fungola ba porte belé fungola ba porte belé fungola ba porte belé surtout kombo hein soki ba yembi yo ko so akombo na légèreté comme on a ka kombo no boité faut zo kombo no tsa moi on peut ça en valeur faut pesa kombo no valeur faut kutana pena bâtiment au sala ba relation bien ezateka ba yembi yo ezala ozo sukisaka kombo na Château Rouge non autant ba yembi yo pour fungola ba porte okuta ba relation ça ba relation na bataminene donc bateau vraiment bata bien quoi you bando yemo na jini nga ba bando yemo na ba 25 ans ah ouais
Ah oui. 25 ans de baboa. On doit yembanga. Kapa we ranson bi bandaka pas fait beaucoup. Non. Bozi yembanga. Ah ouais, bozi. Kofi yembanga. Zaiko yembelanga nzembo. Viva. Anti-choc. Ngwana est pas bozi. Anti-choc, Zaiko, Viva. Donc, n'empire koute boakanga. Oh, ah oui. Bakuba. Mutabwanga, mutu nani. Tamba ya kubeta, atala kuna mangwana nani. Juna Mumbafu. Juna Mumbafu, ouais. Ah ouais. Et ben donc, il donne une activité, un business. Oui, tout ça, il y a un restaurant. Restaurant plus. Oui, restaurant, voilà, restaurant. Nande, tu as TKP, à l'époque, tu as maman Château Rouge. Tu as TKP à Château Rouge. En tout cas, par rapport à Combo, tu as au Lukayo. Donc, tu as TKP, tu as Anango. Donc, par concert, tu as Beta. Tu as Claudine, tu as Aligna, Claudine Kinoa. Asombaka biloko pa na yalia na restaurant na ye, ça compte aussi. Ça compte aussi. Ça compte aussi. Pour na bato belé ba mona ngo mili moi mabe okwebisa bango nini. Ana ba ndeko basi belé ba mona ngo des mili mo diabolique to la vérité, to na sur la vérité. Ba musicien wana ko traîner na bango, ba boraka ba yembaka yo e bloquer ba faire belé mais biso tilolo to mono ozano bien. Il faut bloquer le quoi nini. Déjà yo moko déjà na vie na yo soza battante. Musicien, lokola ba musicien. Ba tune so baloba ndengwana. Baloba ke ba musicien, bato balanda ba musicien, basala eloko. So sala eloko te po mo mto lingi. Ngana ya na poto, bazo yembanga mena bengisa bandekolanga nyonso bazala poto. Bazo yembanga na bengisa ba frère nanga, na bengisa ba sœur nanga. Na bengisa bana ba ya nanga na bengisa bango tout baza me bayemba nga kaka so comprendre na sala o pela ko sa na ko ba vie privée nanga awa te bat bayebi donc na soma pe banda kunanga donc bayemba baza ko yemba nga kaka et déranger dans carrière na te vie na te ça va déranger parlant que de soma banda ko belé na kisa o déranger par rapport ya ninima papa nanga il faut déranger le mususu soki donc na milieu musical donc na ko loba yo mo pe mutu faut ça là tant on soit là ba musicien yo mo zo mona ke ba musicien pe ba so avancer il faut avancer quand même ko za la te que yo na ba musicien ça n'est l'autre côté o ba nous la ridicule devant les gens oui parce que pe belé ba quand on est belé ma Claudine ba belé ba aider ba musicien les lo ba comment bimela ba musicien ba sapatu ba mais ba sac tout ça donc ils ont moi litmoko oui ozo aider musicien mata oui ozo sunga musicien pété ozo sunga 100% parce que ozo somba libanga on foutaki mbongo pa boa ka pour na business to pourquoi ils ont gagné ils ont raté mais après mingi batikali na moi retard ya vie par rapport à un musicien et puis ba comment on cause la musicien makambo to sunga OK tant un musicien ba yemba bino bongo ils ont razo yemba pour restaurant na yo pe et mata ils ont makambo bilambo te kaka ba activité na ope ba kombo pe vanda mais après tant muto réussi on vite ya comme on a ba doro aider musicien est-ce que ezalaka ko aider peut ezalaka vraiment ba musicien au travail là comme ba partenaire non musicien eza lokola nde tozala na ba musicien musicien zo fungolo ba porte yo pozo sa les publicités très bien donc eza lokola ba musicien ba yembaka biso po biso pe le mususu tozo makambo tango yo bazo yemba yo lepso melano ka canette osani osaïlote tant musicien zo yemba zo fungolo ba porte yo pe avancer quand même hein ba musicien tant to bandina ba musicien to sa ko pesa lepso pour na lancement na biso tant to bandaka biso to futa ba musicien po ba yemba biso mais tant to koma lelo famille nga po ba yemba lelo comme automatique lepso na yeba ka to ka makina to ki kuna ba boa ki o mena yebi na ngati comme automatique pour la salle la combo nanga nous sommes là to aider ba musicien peut ba aider biso on comprend ba musicien ba aider biso peut to aider bango ba musicien ba aider biso par rapport ba combo na biso ba tombola ngo monde entier o le cabo makino par rapport les sur les camo ezala ki donc par rapport à communauté ba fungoli oje nous mona ko ba te ki ba musicien kakao ba biso ba landa ba musicien ba comment na passe ba zoate donc oui, ça la main on peut pas mis sous bon. Je sais pas na éviter. Ezaka ebombeli
Et bon, mais l'été, Parce papa, tout ça, na poto. Au moins, les potos de toye, tout ça, na poto, tout ça, na boka mundele. Donc, mentalité, tout suit, awa, l'aime sous tout. Tout le temps, un peu ma classe, na qui ça. Dans ma classe, souvent, na souvent, tangi avec ça différent. Par rapport à la mentalité, autrefois, on a bateau, ba vivre na kin, tout ça, na ma mentalité, mon côté. Tant que yo, mon ozo vivre, ozo, mon a déjà ma campagne, na bazo sala. A tous aïe, so, bon, comme ma élite. Maele papa eza te ke bazwa mbeli batya na nsima mokongo mpo koma mayele yo mo motu ifo esala oza mère de famille oza responsable la famille na bino oza en tête tipo oza mayele te ndeni oza mayele na wera ezalaki ndeni bokutana na wera ndeni nga na présentant wa weranson ezalaki ndeni histoire na weranson parce que histoire na weranson ça date 18 ans bozala vraiment na wera bwakaka yo ayembaka yo même aux a na ba concert aux a privilégié na ba concert ya wera na ba album tout ça il sont na wera banda wapi non ya Noël déjà toza mboka moko a frère nanga ba mboka mona mama biso ya Noël tant bazara bango nyonso bazobeta concert to landa bango na ba Belgique partout nga na kubisa wenge mais na zakolanda nde na kubisa ndeko nanga ya Noël tant ba ya Noël ba yeko kabwana wana esengi ke sikoyo mutu na mutu fo azwa part na ye ekomi lokola mpangi égal mpangi nga na tikali na frère na nga biso mpe toyei kosala mobilisation oyo tosalaka na Château Rouge wana nga nazalaka na restaurant na Château Rouge na ya Jeanne Mokoko toyei kosala ke bon biso mpe sikoyo nde tosala na vie na nga Joël Mbetengi na vie na nga Joël Mbetengi napesi ye mbote oui tosali mobilisation ke en tout cas il faut tolamba wera ndenge esali boye en tout cas vraiment biso totikali kote ya wera boye na boye batiki wera boye na boye biso tozwi part ya Noël totikali na ya Noël bana mpe totikala ti lelo nde tozala na ye ti lelo oyebi mpenza weranson c'est mon frère nakendaka na ndako bana bayebi nga exaucé na Gladys mpe bango bambote ebele semeki na nga mampata yambaka nga bien donc tozalaka na ye ata likambo soki ezali asoki matanga nga mpe nakendeki ntina Kisasa akufela ye mama nake na insiste na matanga nazongi en tout cas vraiment toza bien nini oyo weranson asepelaka nango te oyo wera alingaka te bon ya Noël alingaka te so oza na ye to alingaka vraiment te ke moto azala lokuta so oza lokuta na ye oleka te soki okosaka otongaka baninga ye oleka te abanda otala yo mpo aza trop rancune ya Noël akozala ke asepe na likambo te me azotala okaka bwa boyebi so te me asa yini yo donc ya Noël alingaka droit alingaka vérité kokosaka ye te soki likambo eza lobela ye vérité ata kopardonne yo apardonne yo me kokosa alingaka te ok très bien tona mama na likambo oyo toyeli awa lelo eza événement oyo eza le 18 octobre na kati ya Paris na Adidas Arena le roi de la forêt donc weranson ozala lokola troisième musicien congolais oyo obeta wana parce que fait rigola abetaki wana les padres Félix Wazekwa mokuu wa bongo et puis le roi de la forêt mais wera ye na epée mpona message nini ayena epée ti ayena epée kaka ayena epée eza style na eza signe ya malamu te mpona nini eza signe ya bitumba nayebi te ya bundaka te yaza ambassadeur de la paix osomona ye abunda déjà abundaka te atiaka kaka bapaix mpo aza ambassadeur de la paix epe wana asimbi yango kaka style na ye asepeli kaka style na ye asimbi na ye donc ayene mpo abunda te mpo akata mutu te mpo asokisa mpe mutu te azalaka viola te ye asalaka kaka mpe génération berceau pays berceau baye na ndenge mabe bana wana bana baye na ndenge moko bana wana bagénération berceau ntango bakangi baconcert eza lokola bapapa na bango na bandako baza kobeta wera na ndako bazobeta bana bayokaka kaka babinaka bamonana wera te sikoyo ntango baconcert ebandi bana mpe bavivre Adidas Arena na Paris bamoni yango bakomi na bango génération berceau na biso ezolamusa mabe bazosomba babiye mabe
Et ça va bande na bino mobota na poto ati. E ba na biso ka na bakoko na biso. Na bakoko. Et surtout côté sur na bakoko l'est. Écoute na bakoko na ba génération bakoko na biso. Bana to boti na bakoko. Génération berceau ba mabe Donc génération berceau na bakoko ya wera beaucoup plus. Bakoko awera, bana wera. Bana wera. Na bana biso, na bakoko na biso. Bon ba osumba biye mabe hein. Bazo somba mabe le kola siko les 13. Bétrine na biso forma les 13. Forma lobby. Donc les forma les 13. Donc les 13 on a biso nyonso muto akatete tokuta na finak na génération berceau na bakoko na biso poto zo ba billet ezala te ndenge ezalaki na Adidas Arena ndenge ezalaki na Adidas Arena Grand Paris. Arena Grand Paris. Et comment te ke o ma Claudine billet les jours china on zo billet wapi somba billet na yo bomba ndenge balobi kotokisa pe te kochape na nzungu te bomba zelati le 18 octobre obimisi billet na yo bokene mbangu billetterie na biso kofungwama lobby les 13. Donc bozala wana ebele po bozwa ba billet na bino. Très bien. Mais yo na maison mère okomana ni maman Claudine Kino. Nga na maison mère naza maman présidente. Ya ba fanatique? Ya ba fan club. Ba fan club nyonso na maman présidente. Toza na président pour yebi golf kizola. Donc mais biso nga mandat to banda nga naza maman présidente. Golf azalaka président avant ye ezalaki etobana na Fredi Ngoma Bertin Fredi Ngoma Ben Moukash ye troisième ou quatrième bon c'est quoi mtaza président à part nous ezalaka neti nini neti boye na événement monene boye maman présidente osali ba groupe ba WhatsApp ya ba fille nazalaka déjà wana eza makambo na biso akati na koyo exposé yango awa te mpo makambo ekomi ebele bastratégie ya bato bakoma kozwa donc tozala bagroupe na biso mpa ba WhatsApp toza mpe na bana na biso toza mpe na bafille na biso bachuchu de Weranson bazali mpe donc tozala bana ebele toza na bango tosolaka mpe tosalaka baréunion na biso tosala bango ebele vraiment. Maman présidente, il y a une musique à maison mère. Oui. Ah ouais. Ils ont deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, oui, reçoit n'a pas panama. Mais Bruxelles, kuna bota na liste ni Bruxelles pe uzela. Kuna ndire za mbuga oui, reçoit kala ni to ndo yoga kala. Non, kasa obeta pe kunati. Na café musique wana. Ah na café musique na mais café musique eza festival festival oui. Ça ni retourne mingi parce que aux la militage j'obeta mchude. Ah oui, denzemo 3 oui, biso. Bruxelles na bana pour ça ba je na mobimba. Non, obeta na yena Bruxelles, ça ni ba tourner en ya. Musique bandite mige. Bakanga biso zanga to kotaki na ma problème ba confinement. Siko ba fongoli na mutura espace na ye. Mutura espace na ya obeta musique. Donc on ne so ya abeti tour na yo, ya abeti tour na ye. Ok. Ah oui. Donc, bande de Gobosumbo habillé, au moins tu as mis maman présidente, on a fauteuil jaune. Ils ont vraiment pour un concert ou un mounine. Au bichon et bien tu as de temps à autre, tu vois nous yamba bango. Je peux te commis peine à concert, tu as ça la concept, mon co le rôle en est ya zamba pour nous ça la motivation pour encourager bah mourir bonne musique bah congolais pour maman tali concert au 18 octobre. Et ça va bien les seuls et l'autre au beaucoup soutenir artistes, ils ont somba bien naï, consommer la musique naï alors. Weranson à Kanyima Bokote à Pessibiso le 18 octobre à Adidas Arena. Tout besoin au Canada, Alex Intima Tombeau du ciel. Tombé du ciel, oui. Tombé du ciel. Tombé du ciel. Il y a déjà. Il y a avant, donc il y a mobilisé aux États-Unis déjà. Oui. Mandikopé à Canada. Tout le monde a un concert à Weranson. Boya du sous tout le monde. Délégation pays à Belgique. Délégation Belgique. Chibatsou. Azali pour la délégation à Belgique. En tout cas, dans l'île, peut-être un président d'homme. Président d'homme vraiment. Il m'a dit que il vraiment y a un na mobondo abatu. Président d'homme to zelayo. Na pesimbo tenanga na président golf kizola. Na pesimbo tenanga na mwana nga Christian Kinoa. Na pesimbo te na CG Katakata. Na pesimbo tenanga na maître Ninja Sikatenda. Maître Ninja Sikatenda. Oui, na pesimbo tenangai
na mon président ya Noël Ngiama Makanda papa n'exaucé na pesi mbote na semeki na ngasi DG Mampata maman n'exaucé na Gladi j'ai salé encore Masai Production donc on a pesi ba mbote belé donc tout ça Masai Production très très professionnelle. Ah bon? Très très professionnel. Ah, c'est bien. Donc, ils ont considéré journaliste et puis ils ont considéré publicité et artiste. C'est très beaucoup. important parce que les producteurs rebelles ont négligé. On a conseillé, mais ils ont boudé les journalistes. Ah, merci. On a conseillé, mais pour ça, bien à journaliste. Merci, le roi Masai Production, qui est quelque chose de bon, on a rebellé. On attend, ça l'échange dans tout. Merci beaucoup, merci. Moi, idée, comment tout ça dit, tout fonctionner, la stratégie, tout ça. Merci beaucoup. C'est vraiment très, c'est bien. En tout cas, Masai, donc, continue d'engwana. Donc, les journalistes, ils ont valeur na considération. En tout cas, vraiment, mon frère Masai continue d'engwana, vraiment, mbote na yo pe ebele. Dr. Pichu Muzungu, na pecho ba mbote ebele. Donc, tu continues car le 18 octobre, donc le 13, le 13 d'Abisso Fongwami, le 18 octobre, concert Nabiso, Somba Biye Bomba Mekolambati. Somba Biye Bomba, on a slogan Nabino. Eh, Abiso. Kasi papa, au bon qui n'est pas qui était qui inondé, n'a rien à Grand Paris, tout ça qui dérangeait. En tout cas, tu belé ba kota kité ba tikala ki libanda. Ya ngona sikolo kwa ba tu belé ba tikala ki libanda ya tozo ba la bango, mutu nyonso. Piro sumbu poto na poto bo soma ba biye na bino bo bomba. Via Mbara de Saint-Ouen. Verte Mosolo banque. Bo soma ba biye na bino bo bomba. Mardi Loïse, bo soma ba biye Freddy Ngoma nouvelle collection. Bo soma ba biye na bino. Viens nani Didier mo confia bosso ba bien na bino Didier mo confia bosso ba bien na bino belé bien maison mère et l'on a sepela na bato maison mère bosso ba bien na concurrence on a sumba 100 billets on tenga na sumba 50 billets on a sumba 200 bon moi te lelo yango esala wenge ko yate wenge ko yate en plus génération berceau tokutala lobi biso nyonso na bino le 13 na Fnac tokutala kuna po tozwa bien na biso en tout cas boya ebele le 13 ezala te ke o mama Claudine bien na ngai bien non odile manzaka tokana kinzaka le donc lobi na tongo biso toza kuna na Fnac po tozwa bien na biso. Très bien. Mais les solos ya tata na wera problème ni ezoli kana wenge na moni odile kuna pa tomboki pour na tata Adolphe Dominguez a chanté parmi les chanteurs en Boko parce qu'il a été na wingé podium moi ça s'appelle c'est bon ben il va série qui na ah nzambe bon en fait ils a bien été non ça s'appelle bon ben va série qui na bon ben va trésor ngando bon ben va ni 15 bayaka parce que il débat bon ben il a dit maintenant mais mangala polémique avec Kino. Tu vois, des polémiques. Autour d'une question à répondre. Adolphe Dominguez a reconnu comme chanteur. Et puis, tout ça, la paix, na ranson. Bon, ça, déjà paix. Et puis, ça, bango pesa président de la République, Fachi Béton. Bon, Adolphe. Tu as posé Adolphe sur la Ouira. Mais Adolphe, c'est qu'on a Ouira, parce que un problème. Amende ni Claudinani, on dit l'ailleurs, qui va sa père, qui va à chanteur, oui, à la bien. Mais si que pour Odila le babongo via répondre à Kinin, via Adolphe, pour Odile à répondre, que via sa père, via à répondre à Kinin par rapport à Noël. Bon, moi, mon vidéo, il y a tata à ma béa, qui est au Azul ma béa, oui. Ah, d'accord, il y a un temps continué sur le 18 octobre, et tout ça, na Arena, Adidas Arena. Le 18 octobre, tout ça, la Adidas Arena. Tu as posé Bazala Nika bien. Bazaka bien. Ça bien. Bazaka très bien. On a bango bongo bazo yemba ensemble. Et c'est le moins bien. Ah. Tu as posé Batuba Bakabona raté parce que Facha au Sangisa Batu. Tu as terminé à Molima Batu. Il y a Noël pas dans la Molima au Kabonate. Il y a Noël à Zalavma soudé à l'ingravement clan à Bango, à l'inga à Bango. Mais tu es évité. Séparation peut aux alatés. Bazabala maman moro. Bazabala papa moro. Na musala bazabala maman moro pe na musala. C'est bien. Ah, c'est oui. Bien. Bon on est bien parce que ba coller déjà. Ah oui. On est polémique et bon attend bozo ba jeune. Voilà. Mais voilà. Bon ba ça la bien. Polémique et ça la bien té. Et ça la bien té. Au tel interview il y a Marie-Paul, papa Marie-Paul. Tu la qui Ah bien Richard a 3 chansons té. Richard. Wata.
que goga motela tem ozotala ye te hérité ndenge ayembaka hérité azala banzembo ebele bem kuna yoka yango na ndako lere nyonso ayembaka na ye boye Marie Paul hérité aza mwana ye mpo na okoloba mama ndenge wana hérité aza mwana ye face opele bafrère akoloba te ke hérité aza na 3 nzembo te hérité aza mwana ye te hérité aza mwana ye soki hérité sikoyo arépondre ye mabe ya osepela c'est voilà ça et quoi manque de respect voilà et quoi manque de respect na limite héritier pas au cancer répondre aosala yango te ezaka mso abeta libaku parce que héritier a plus de 30 chansons il y a bien bato bayoka na bandako na babar na bafete tobinaka yango parfois papa Marie Paul to artiste et musicien abosanaki je sais pas so abosanaki mais nayebi te na esprit nini nga naomona onde eza makambo ya politique na bango parce que héritier par exemple moto ya UDPS ye par exemple moto ya UDPS parfois bacourse au pouvoir mo eza entre bango mbale mige nga na yelanga makambo ya promotion na biso mige nga na yeli promotion na biso tozoanalyse kaka non nga na yeli promotion babie na biso ezotekama déjà nga babie na biso ezotekama déjà nga na yelanga promotion na yeli te ke o Marie Paul aloba ye boye intel aloba ye boye non na yeli vraiment le 18 octobre donc billetterie na biso eforma le 13 bato tout oya tokutana na FINAC po tosomba babillet na biso donc wana nyonso bato nyonso donc moto motu fo asala mosala na ye nga na yeli nanga promotion na biso ya migi très bien oyeli promotion oui question d'actualité mpe nazo répondre oui na ndenge bien tozwa mpe pourquoi pas réponse to expression par rapport à question d'actualité tomonaki yo na Kinshasa déjà félicitations bravo pour se déplacer outi poto okiluka moto na hôpital en plus pour l'hôpital à Kinona, ils ont vraiment des conditions pena tout qui ne va solo tout ça va dire mais on savait quand même déplacement na papi kakol pour nous indota la Diego ezaki na combination ya Weranson bien ezaki yoko moto sala bonne foi bonne en tout cas je salue d'abord Choisi Matata mon frère vraiment félicitations donc association ya Choisi Matata basala ka ba mi balena ya Noël dans l'association na bango tango bamonaki Diego nenga lekaki azolela choisi abengaki frère naé par rapport à l'association exactement le vénérable grand maître oui Choisi Matata avec Weranson très bien oui choisi avec Weranson ils sont bango mibale basangani ba délégué nga na kine kotala Diego très bien yangana na kende ki kotala Diego en tout cas choisi association na biso continue ka abofuma nzambe apesa yo ebele donc kolemba te papa parce que ba congolais belé bakanisaki le vénérable grand maître Choisi Matata ya sumbara cercueil so muta kufi ba ebité asala makambe belé o alinga ku te to loba na TV mona ka petit ko loba te ba yeba petit bon banda sunga belé bon banda banda ku eza nango ya mais ba congolais asunga ba congolais belé mais sauf que ce pe muta kufi famille za na complete na contretemps a ko aider non edaka bato nyonso ayedaka liwa te ayedaka liwa te nga nayebi vraiment nakoloba na tele te mposo nalobi ekoma ebele baenveloppe apesi nga bambongo bamonta mpe nakoloba te napesapesa bato en tout cas félicitations Choisi Matata très bien félicitations continue boye papa nzambe akopesa yo ndenge apesako kaka akobakiselo yo so ebele félicitations encore Choisi Matata. Donc, le vénérable grand maître, merci beaucoup na geste au salarié pour la Diego. Papito Kindoudi, merci beaucoup. Kulutu, Papito Kindoudi, on est ensemble et on continue avec l'association Abisso. Merci beaucoup. Ya Noël, merci. Donc, ne bo pensa ki pe na Diego, bo délégué kinga, donc délégation ne bo tinda kinga, ndenge bo senga na sala ne pe na salaki. Très bien, très bien. Ça, ils ont bien. Merci na les vénérables. Grand maître Choisi Matata. Mais Diego, on dit, nous coûtons une santé. En tout cas, la coûte Diego, ça va, hein? Babi, boy, mouta si mambo, wana. Diego, ça va, mais Matata n'est pas si là, t'as ça Matata. Azole la kayo kabien, azonga musala na ye. Azole la vraiment, abi papi kakol, donc papa nanga edenga, ndenga na traitement. Bozongisanga musala vraiment bolimbisa ngai asingi pardon vraiment asingi ya Noël pardon ndenge lobaki en tout cas ça va ah ouais si vous bon wana bo changer hôpital to
Et ça peut être traité Non, pour sur la kiss. non, bon, on a donc et sauvé, hein, a changé l'hôpital. En tout cas, dans le zone, si on a que l'hôpital, on a qu'on le batté pour banda to longwa ikuna, na zone gité, le quoi na zo kende, na okoma pour na, ta on a okoma, na hôpital a suite na enenga komi. Ah, nzamba shunga, makolo kita. Makolo kiti. Avant na zonga na mona makolo kiti. Ah, makolo kiti. Makolo kiti, la mona tie chaussette, ça va. Ah. Donc ça dit bien parce que mon bat belé bando ka sawe rashundoli digo. Et à cause de l'état ça moi na e. Appelle à le venir. Mais tant ma moninga c'est que ba moni wera. Tant ma moni présence na c'est que wera. Voilà. Oh ezaki première partie émission na biso to sengi na bandiko tout boto la biso. Votre deuxième partie permettre na pesa mbote na le vénérable grand maître choisi matata to pesa mbote belé, pesa mbote na Chancel Mbemba 2010, Silas Kantompa mwana mboka. Topesi mbote na Edoka Mbena Angleterre, Meshak Eliana Nantes, Junior Malaïsa le mystérieux, topesi mbote belé. Il a dit, il a fait Jean-Claude Mabanzo Carré, Terry Badika le cavalier solitaire, topesi mbote, topesi mbote na Fabrice Massamba, Red Mota, English Fada, Père Banglais d'Angleterre, Yagi Baena, colonisateur de la SAP, moté Mama Sylvie Baena, topesi mbote na Mama Philbertine Samba, moi si à Docteur Samba, Charlie Mito, étage à Souka, niveau Souka, la patronne, moi si à Mbongo. Depuis Simbote na Kéline Tsumbo, OGEPS de Paris, Gaëtan Lipa Moto de Bruxelles, na hyper de Ferrigo, la Topé Simbote, Evan Tumba, na Kati Vex, Topé Simbote, Roi Bilamba, Kéline Tsumbo, OGEPS de Paris, Topé Simbote, tout baza connecté, branché, en semaine pour Mambote na Bino. On a batoko remixé à votre deuxième partie. Oui, na Simbote na ngana ngobila kipula, na Simbote na Maletos. Napesi mbote na nga na Bona Kaluji. Napesi mbote na Yula Bols Mogrosso. Donc, napesi mbote belé. J'arrive. Donc, napesi mbote na staff nyonso ya kini ya Weranson. Po balinganga. Bajidon Sanduku. Napesi les chanceliers nyonso mbote. Donc, les 13 kaka. Napesi mbote na petit frère nanga. Tambwe Kinoa. Napesi mbote na Sylvain Kinoa. Donc, na pesi mbote na Mariam Kinoa, Christian Kinoa, na pesi ba mbote belé. Très bien. Maman Claudine, c'est pour ça na nga moké ah. OK, le so s'il te plaît. Service spécial covoiturage Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Claudine Kino. Donc, on Miss Sili Pino Lambango bien. Miss Sili Bilo Mboka Bisut. Na lamba mabende ni. On appelle un mois, Nabino.
Yaba Nuno. Mais papa n'a pas vu. Non, qui peut tanguer Gaëtan. Gaëtan peut moi un frère en Belgique. Ah, Gaëtan li pas moto. Ah oui, Gaëtan moi. Ah oui, moi en Angaï. Moi en Angaï. Il parle moto bandum. Bien sûr. Mais on m'a qu'il est tout en Angaï. Moi en Angaï, maman n'a comment n'a nani. Comment Gaëtan a bossé papa na moi auto kufa. Ya na mobali. Maman bango PCR nanga quand on a uti kin pe na moni ah ouais moi c'est kitoko Gaëtan li pas moto donc moto mala mo yamba nga bien à Bruxelles on est dans ndenge na biso batabandon afutela nga hôtel azu voiture na tchango manger to tambola na ba course donc arapangi na ba côté c'est bien merci Marco et l'on il les autres regretter la musique na biso ozo salo passi parce que yoza moto pe no kuli na musique na milieu musique. En tout cas, la musique na biso so ile na bi regret nanga ba polémique. Polémique et comment makasi ko fingana. En tout cas, tant biso toza okumisa ba musicien, makambo ko fingana boizala, te biso to sala ba guerre ba jibe na ba wera. Au mona te muta finga mama na yo, au mona bon, lem super époque on a ba internet izalate. Biso sala ba promotion on a bouche au bouche. Na munoko. Bon, lelo vraiment na milieu ya musique, biso to comment ozonga sima pe moi mukie par rapport na ngo ben gérer comme trop. Ben gérer ba famille. Ya ko finga, au mona mama muningo zo pe se respecter. Je musta mona mutu mozo finga mampata donc. Tala na te mo sala ba to sala na musique. Musique ta sambela na e mama pasteur. Yeko tala na te, yeko tso lo beli makambo wana ka se meki tika nzambe ka ofuta e. Ala na te po yo kote siko na mama musique neni finga ta mobile na yembaka yo finga mwasi neni non yemba te polémique comme trop na milieu musique mais c'est na bino pesa la pena que batajibe bopesa na mbote te so bokutani boswana ka ndo le kandeni spirit non na guerre na biso na ba jibe série biso to za bata wera bango bata jibe lem so to kelo kwa na kermesse à José Congo so to komi to sala ka guerre biso to so ba bouteille belé to la tikitoko on peut aller TikTok ba gagner ba ninga lem so bokeka magasin ba koti yoshi ba koti comme les garçons boye beaucoup de kermesse le staff on a tani ba lati ninde bon José pesa so 40 bouteilles to ka bongo ko finga ne sala ba kera ba mbongo ka na bilamba ya ba ko finga na wana ya ko finga la oh le komi otalo zu mama na muningo zo finga ye ozu mwana muninga ah non en tout cas na milieu musique makambo komi Comme makasi bazala respect na batute ba ebite ko azanani bozo fingana non et bon ce qu'on a na ba TikTok et là on sala ba maman na biso ya poto beli parce que na che bango parce que yo na mona côté na TikTok tongo tibutu zo sala makambo wana to zo na ba ndeko basi belé oyo ba passer vie na journée na TikTok. En tout cas, vraiment, na TikTok, on peut sa conseil na babama, na bana na biso, basa pe na bana. En tout cas, ma kamsu ba lobaka na ba TikTok wana ezala bien te. Ezala bien te. Po biso ba téléphone on bana pe ba koli ba kontala ba téléphone ba koko na biso pe ba talaka. Tant on leka il faut contrôler malobani loba. Mais où ils ont les milieu congolais kakate hein milieu nyonso ils ont la ivoirien ils ont la camerounais ils ont la sénégalais donc bango nyonso ba comment ofingana siko opekisa nani opekisa mutu te papa bon to senga ka nzamba cha loboko bitema na bango za na kimia a toucher bitema na bango lève so ba o changer très bien to éviter bon question ils a sans polémique et tout ka point de vue nao par rapport à Makambo, Dibanga ya Didi Stone balongo on a remix par légende Koffi Olomide. Oh babé le lagé Didi Stone. Ça fait là. Pardon Piqué. Est-ce que Piqué, gana qui promotion Piqué. Tes promotions tu sais ça. Piqué. Piqué promotion pardon. Piqué gana maman ko be manga ko tala te. Maman Claudine Kinwa alobini mpona yango kolongola ndi balongoli pena libanga ya Didi Stone papa na ye te ndike na olobadini papa comment le so pese réponse lobi ba figio siko lokola nga
na olobani naza réponse à opesa mais na olobani mige bon mike tosenga mpe biso oza baparent toza baparent bon place wana vraiment na kooloba ke bana il faut kozala na barespect na baparent na bino bana il faut respect na baparent parent mpe akozala le mosusu apesaki yo bolingo trop yo mwana par rapport ya papa na yo bon osenga kaka bana bozala na respect na baparent bref en général bana bozala na respect na baparent na bino c'est tout c'est important c'est important parce que baparent banzamba se voilà baparent baza banzamba se respect lekaka na baparent na yo respect lekaka donc eloko na osengaka yango wana eloko osengaka wana merci mama Claudine Kino toyebi sina bandeko tu botala biso bosombola billetterie déjà eza déjà ouvert mpona date oyo merci beaucoup na Masai Production eza boîte moko oyo moto aodirigeant aza mwana mboka vraiment na osenga na baartiste musicien congolais soki Masai econtacte bino bo hésité te baosala makambo bien et puis très professionnel le roi Mendele eza boîte ya production te elipa na nguba te azoyo essaye mpe te donc aza na kata ya expérience ya mosala ya production à travers baartiste ebele tokutani na makambo ebele ya bamusike ya milieu ya musique et puis aza na respect ya presse na considération ya presse c'est ça le plus important eloko beaucoup plus tosengaka na baproducteur ye aza nango déjà bo respecter bato déjà début ya projet boza au courant arrivé makambo to esama baotya bino na temps réel et puis boza na information ya makambo nyonso etali ya artiste et musicien c'est ça eloko tokona mposa considération wana et puis à promettre biso badge na biso na équipe na biso donc tosala mosala bien très à l'aise pour un artiste et musicien le roi de la forêt Ranson. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez préparer une orchestre il y a déjà bien avant? Oui, orchestre il y a bien avant comme date ndenge yaki kaka bon répéter awa donc pas de problème. Et au sala bien. Au sala peu after. After comme oui, oui, ngapi on sala after. Au sala after et au sala. On les capé à pona le bien. Mais ça bien mon after l'autre fois on a wera yaki. Oui, au père au sala comme date. Très simple. Au sala. C'est bien, c'est bien. Donc bandeko tu botra biso na Lyon et maso na ngolo nzola japonais, boze belé, botra biso ko to na Fabrice Makasi ya Lyon mutu nanga. Léo mokolo bana Grenoble, bana Dijon, Saint-Étienne, boze belé. Donc boso organiser déjà bozo ba place, batu ba uta musika boso la yango baso mba billet osali na réservation hôtel ba président d'homme voilà président d'homme boya osala déjà réservation ya batu na yo po bango ba yake belé hein président d'homme l'air ozwa billet yango yo basala ba réservation na bango Chibasu délégation à Belgique tozoya donc boya pe belé kozwa billet na bino donc billetterie na biso format les 13 lobby donc toza mobondo wana belé vous allez belé wana vraiment et belé na finac pour tous ba place na biso vieux Bob Kinzondo mon vieux donc to kuta na finac merci na bandeko tu batali biso voyons kumu masa na ngaza zo assister émission donc na pesi ba mbote belé merci aussi ngolo ba lumière Mbutalombi comprendre Mbutalombi Anastasie ba billet yango yo e fongwami déjà boke dozo ba billet na bino. Donc, ezala te ke oboye Mbutalombi Anastasie, donc boke dozo ba bien na bino, donc Gladys Mbala, ke dozo ba bien na yo, donc ezala te ke o makino donc Élysée Mpaka boke dozo ba bien na bino. Très bien. Merci na maneko tu batali biso un grand merci encore une fois de plus na master nga voyant kumu muku moko force tranquille. Donc défaté le boko. Merci beaucoup na assistance na Universe. Distribution et émission. Merci Nabana monde entier. Rendez-vous avec les rois de la forêt. Les 13, oui. Les 18 octobre. José Kassiama, le 18 octobre. Action Jacques Otto. Tokuta, le 18 octobre. Bosomba, Babie Nabino. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Solo la vérité